Bonjour, bonsoir, na ba fan nyonso ya DKM Flash TV, ba fan nyonso ya Doma Boss la poule gamokuse de Lix. Doma ngoye yo tika ndenga lo ba bokoto nebi ba fan nanga bolela trop bo ça Doma mona na soute be miso sikeza tete Doma zana Doma zana azala ka moi déplacement moi ya muke mais Doma zana toujours na DKM Flash TV na bengi toujours ba fan na Doma Boss la poule gamokuse de Lix na bibo ya kaka chez Doma Boss terrasse kana abattoir wana terrasse place moya bien au lieu mela aux adesi to mona kei moko taka ngamu na zawana bino bobi kande na sepesa bino ngamu na zana na terrasse non ça pena bolia biloko akati biloko akati ya ngombe pena eza wana biloko nyonso to bozala besoin bolia boza l'aise masanga malile eza abattoir mobimba ezaka chez Doma Boss la poule gamokuse de Lix Doma lelo aye na ba sujet na eka o ezala mais so na bandi mbala mo boy na boki bwaka na boss na wana na sali sumo panzambe David Kanyama David Kanyama mbala mbishi depuis États-Unis d'Amérique so na tele mpanzi boy na mobile ya mwindo ya mbishi lisusu dem na mesana obenga dem toujours yende na ba kami ntabima libosa kamera bomona et puis nous ba Doma loba mama lokuta tele mama solo Doma bossa bi ba fan nyos obolinganga bossa abonner toujours na DKM Flash TV boza de cité boza pena ba ma solo ya bien oyo bobenga bomoika nde bobenga nga bolemba te Doma nga kuna ndaku na ngai lelo za boye tala ku mwasi nanga tala ku mobile nanga boye sala nga vraiment bien lelo Doma ina ba sujet na ekandenge nini mwasi ako se comporter na ndaku na ya libala mwasi na lobi te na te en général te na te basi ya mabala basi ya mabala mwasi oya bali ndenge nini ako se comporter na ndaku na ya libala pour célibataire à se comporter en des mususu marié pe a se comporter des mususu yeba ba comportement ya célibataire na ya marié so mutatali ka ba on fioza femme mariée so atali ka on fioza célibataire siko différence wana fo ezalaka moi ça libala ko se comporter ndenge ni liboso abati liboso mobali na ye liboso abana na ye ako se comporter ndenge dans le belami ba mama o bazanda kwa libala o mono zanda kwa libala yo mwasa libala ozana bana na yo emsusu ba semeki na yo emsusu place pe bovandi bozana pont na bino mote bozaba locataire mais ozo ba façon ya koloba te façon ya koloba na mobali na yo façon ya koloba na bana na yo façon ya koloba na entourage na yo kaka po tant ozana kati ndako déjà wana eza de entourage no bato ozana ba yo zanda kuna yo mwasa libala secret ya ndako bomba ate secret no ya ndako bomba ate bolumbu mobali no nyonso ebima libanda bolumbu ya bana na nyonso ebima libanda na ya basemeki na yo mwasa libala azalaka mutema munene tant balobaka mama ate oza mwana moke oza kaka mama po ani po abapesa biso mutema munene yo mwasa libala emso mobali no akozala abimi ayibiso madame na mbongo te emso na tikelo mwa mbongo oyo omeka o débrier oyeba soko olamba ne na ebite nde bino bosala ba wenzi na bino ovanda kalibana bya mutu mo bayo tala mo bya mutanyonga mama na yo zwa mbongo wana yaya na za mbongo wapi papa kutu banda bimaki takuta tikelinga ka 5000 francs na ebite na obana na loso to no sana ngoni ndena zaboye ngakunde na zabo mo libalo na 24 kana van bino ko bato boza bino libanda boza bien non mosa za bongo te en plus ozolo babongo melela on soite on eza bombi mobile no oteki et pas bato mususu mobile akabelo mususu apesa mo $1000 mo boy te sa ba shopping na yo sala boy o mona kaka yo wana camarade moi yo tala ma chérie tu n'as rien obi kelelo Christian na tongo kasalinga surprise mo boy na comprendre te asenga surprise mo boy na 20k boy mba moko ayibisinga chérie tana sore na o mona
la tikeli ombo moana tout nanga combien et puis combien atikeli nga $1000 te abisinga ki osaba shopping abisinga na saba besoin na nyonso to ona za ba besoin na nyonso tukata oyo yebisa camarade no wana ya mokili eza yo beba camarade muso kozala oyebise vérité ya mobali na yo bien secret yo na mobali no mais na muso camarade no envie ya mobali no ome mbali nanga nana mbali moko ayebi kosiba ya tala ome mbali nanga zali kata munene moko soki abandula langa matanga nga tina matrice tala lelo pena na oki sentiment mbali nanga yebi caresse mbali nanga mama tango zoloba bongo zoteka mbali na camarade no alukate na lukana yeba na mbali nanga zala ndeni mbali ne wana ngape fona okaka sentiment oyo ayokisaka ye oyo yango ntima obala eko muninga na ndako na libala mbala opesi ba $1000 amona camarade no komo lukasa saba mobali no ba jemo ya ba be pona yepe aluka moye ki mobali no linga ye ayoka ba sentiment oyo yo kaka amona pe ba mbongo o ba pesa yo amso ba repesa ye moi c'est faux na secret surtout moi salibala na bakilo na lobe ka ba femme mariée faut en secret ya mbaino bokilo na akoya abetelo lisolo ya famille ndenge ezoleka omoni kotwa omoni na ndako kutu des abo papa lelo ayaki bebe bande kwa mbali na yo mangomba zo sala wana mususu wana mobali moko alinga zo faire souffrir mais ya kanga mina ekaka yo munoko tellement oza mosmoro obomba likambo te oki ovandi na kira batalpango yo wana ki mabo kio na botu na yela yo wana nini mwana mwasi ana te alinga mobali mobo ya tina te mobali ana ku tala nyonso babetela ki obimisi ndako na bamona aka otari do me bayebi tina kati ndako no ba secret nyonso bayebi yango omona muto amona peda oyo omoni des abo mobali ne ba mona mobali no aleka yi aeloko te poani yo moko zwi secret na oya ndako obimisa ngo libanda c'est canon vous s'abonner toujours na DKM Flash TV omo se vous s'abonner kaka vous a décidé de ma boss abi déjà zongi bilenga de ma boss déjà zongi déjà ngaye tala omoni bolanda ba émission batu mususu te a ça l'émission après ce sujet mais a ko développer sujet na été merci dans ba fan nanga o balanda toujours dans ma boss Nathalie non ma copine privée Elis Chimenga moi ça pembe muluba moi solo babi baluba mususu bazala so moni mo sa pembe se ka suba na ndako se ka andoki mais oya ye na sabino muluba ya kini ya mboka te ya subarate andoki te moi se kitoko ya pembe Elis Chimenga likona ngo baba aksela eseni babi seni nde mtesa makambo so Nathalie suma mupanzi na moni leki na ngamo be na benga ke mwana poli ye pena na benga ke mwana impoli totali boye mukie Nebie moko kota za déjà sécurité limpime moi si Anzela Mino moi nana za très impoli mes petits mots bien alinga bayana so Nathalie son pandi babi or noir ne la mampuya or noir babi wana ba camarade de ma boss o batika kaete o bazala nae de ma boss o côté entourage nae au moins moi ça ma bien ça te ça bongo te den babi un peu d'akoya peu de wana déjà babi on s'abonne toujours à DKM Flash TV boza décider vraiment boza biloka bien de ma boss ba conseil kande de pesa kaka babi mikolo yo de ma boss bien moi no monde bo mais ça peut bo benga papa mbate po botuna de ma mikolo ça monsieur sundo sala raté mikolo pendo komika penda sérieuse makasi mirote YouTube esengi bongo
YouTube esengi bongo boye tosala babilo mosusu tosala te bokomela bongo vraiment te so bomoni émission na nga botala bacommentaire nga ninga ntango otala émission tie commentaire olobi makambo bien bobosana te chez Doma Boss na abattoir na terrasse ya Doma Boss boya bomela masanga malili bolia nde ezalaka nde ezala mais bafani nanga oyo deya baoya déjà wana en tout cas na sepele bino makasi moye natanga bakombola bino eza te mais na sepele bino deya bafani nanga mpena oyo baoya so abedo moza poza terrasse toya baye na sepele bino nde mpo ya bosombo wapi bosabone kaka DK1 Flash TV merci beaucoup bisous bye tomona